Ça traité vraiment égoïsme. Parce que biso penza 40 ans de carrière na yo. Biso peut te compter la 4 carrière na yo. Pour contribuer à la carrière na yo. Pour accompagner on a studio. Na ba concert et belé. Album il y a Ziggy. Les rabais on a disque les rebimi banal ba accompagner que on a ba concert partout c'est nous. Mais comment vous êtes au zanga penda 40e année vieux biso to yeti. C'est étonnant. Na évité sur la boîte pour mère Amazon à yaki wana ba na évité. Est-ce que maman a mis tu as besoin enveloppe. Toye maman ta musula ko soutenir biso pour la minute ya na minute ya koki pe ko soutenir biso. Quoi ça mo grosso na minute. Programme ya Miss pour mon kaka ba tête zaki na 3 têtes kaka Lucien. Wana oncle wana vieux mais eloko asali même ngana za mécontent. Na sepela na ngote. Parce que ngana imba album a Redi, nouvelle écriture accompagnée à Redi dans l'album na ye ya étoile. Toutes les chansons ont une nouvelle écriture accompagnée. Mais comment possible que Biso Dozalia va partir au Bazalia? Vieux là, où il y a la première chanson dans la vie, voilà, musique à tout ça, on a été dans l'orchestre au bas de la vie. Avec Bisoté. Vous avez contacté? Invité Bisoté? Il y a un fait, j'ai entendu à Benguioté au Mikel. Bon, c'est pas Benguioté, c'est ça. Dans la traité un oncle en tout cas, c'est que Biso Dozalia a besoin de Mindele. Dans la vérité, on a un égoïsme. Cela veut dire dans la forme, dans la Ningala la terre maquillée, on a bien dans mon cours. C'est ça. Mais pour Loba Poba. Poba, tu vas me dire que tu vas me dire que tu vas faire rigoler ma casse au Katinga. On a bête en solution. C'est la tournée dans le lait au bandia, au lit sur la base. Monetinga. Nana, on a tellement bête à ma sola batte, on a bête à Bana Viva. Au Gopan. N'a pas fier. Combien na ye na sala pibi na ye nga porte parole na ye tika masola bato na boaki sango na dembela rappel sima mutute ngana beta lisola bana vivre yango ba dembela na sima ba succès baninga fa lugara polémique pour ça la succès na tangai pas midi chez toi au moins aucun jour na va mandiate on a vivre nango na coca Nazanga sur la parfait dans notre côté. Ce n'est pas digne. Donc, on a écouté le côté de la raté. On a polé. Ce qui peut aussi les talingaïté. Mais dans le lobby, vérité. On a commis si fali. Et la volonté dans la musicien. Grand musicien congolais. Je te dis. Grand musicien. Il ne faut pas blaguer. Totika ingratitude, totika moté à ma baie. Avec grand. Mais si on a un terrain qui est bisoté, batu na batu, mutu na mokozi, na mboka na épée na coin na ye. Je pense que les fanatiques à vivre ici là. On a vécu dans quelque chose ça. Et nous ça grand chorale on a mingongo on a batu ba yembe là bati. Tala. Et tu botu na ba koro ba pesa bino ça. Vous avez to ko banga te biso nde to ko bangisa. Eza bongo. Balobi yasikeye ni ne ye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabate Mukenda, à compte sur ma dîner pour ta chambre. Na compte on se distrait dans notre motolingate. Greatness Congo TV, ma gang, ma film, de la réalité. Comédie et vie de loin, s'abonner massivement là. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a là, on a rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême, yonde makam. Bon, mon avocat, pas film, pas émission. Biloka Bouzoba, na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au monde à droite, va comme en anglais souscrire. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement.
Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission Correct News, présentée par moi Gistimi Correct dans votre chaîne. J'ai le réel plaisir de poser Bella Sénète, moi, pour l'ambition de partout. Quand vous êtes au Nabino, vous incitez à s'abonner, à commenter, à liker, à partager, pour comme ça, vraiment chaîne au mène et ça en sorte que motiver pour tout ça, va descendre s'abonner, pour tout ça, rabino information et surtout dans le temps réel. La session, c'est le meilleur des bisous et puis à prendre l'habitude à l'agréable. Tous les artistes et musiciens Pompo Miyaki avec Yéboli déjà Nengeni Tokendara Nango Kendara Nango Posa Bala Liboso Teto Yambaye ceux qui te partagé déjà même langage dans Montréal David DMK faut moi déjà pour ma chère internaute va mon invité l'émission pour la Lelo Pompo Miyaki bonjour. Bonjour Chris TV. Boni. Ouais ça va. Ah ici Miko le Belé hein. Ah oui, Mama Kambu. Mama Kambu dozo bunda est lié na biso ya répétition à Sika. Donc le lieu est la première répétition à Sika Totali. Donc Bobo Mesano, mingi mingi, Bobo te la biso batura. En tout cas, pour la association, on a compris c'est mieux les meilleurs missionnaires au Tékoba. Tu as vraiment un allié répétition là-bas. Donc, tu bénéficié la grâce au Rosalana. Premier jour, il y a répétition là-bas. Ah, on a matiti, ah, on a couloir Lens, oui Lens. Couloir oui Lens. Oui Lens, ah, on a matiti. Boni boni masolo ya bana vivre. Masolo ya bana vivre notre de bien. Nanda tu as déjà ton petit producteur na biso. PDG Majeko 3 fois boss. Dozoko banaye to bandi déjà masolo ya studio yango ya batembo asika. Alors moi na bendana bo banga te po bo sepela pe to kanga terrain parce que dali bana ya papa Wemba. Donc bana viva. Pour kanga terrain bana viva mais émission moto sara nous récemment au prometteur abiso na moment la chanson moko ezo l'idée bima mais on est dans qui prévu tout ça là to lancer ba ancien succès tout ça là qui na nouvelle écriture dans boloko la ba chansi on a fait la bongo Sony Richie Fukushima ah ouais Switzerland Coco mais depuis temps ben wana ce que to longo la kiango to bito annexer au kana kati album non to toi qui ba idée to peut totali que banzembo aussi to beta au lieu de banda la remix normalement il faut to banda l'album ou bien remix et yasi ba juger bon le roi to bandi to beta banzembo quand il faut to banda la banzembo to sala qui na réunion toi ba to banda na ba kolo bon totali personne de to vandi sango liso et ça la faut vaut mieux to annexer yango na kati album vous même une annexion dans quatre albums parce que toi va album on a sika vous avez des chansons remix na on a remix on a déjà deux chansons déjà mais na ronile moko na otiana moko na tie moko ya gentil photo après na baxi na moko mais répartition ya banzembo ko ka bolongo de on est dans secret na biso eta maka etali bato libanda te on est dans orchestre on est dans biso bato libanda bana tina lango te bataka na dit ba yoka banzembo na biso to mixi ya sika c'est ça quand on yoka des gens dirait quand yo mo na kati ya album ozo du masika vous avez des chansons balina musu batema n'importe quoi ba ba ebele yango pas ça ba magicien ba ebele yango wapi c'est là dans des chansons apoka deux dans des chansons London dans des chansons et puis Guy Badjo dans des chansons. Si vous avez des yango esengeka to ça descente pour tous moi vraies informations par pour ça faire la précision sur makambo otolo mais aka sorti yango producteur déjà mon ami te dit que kasi to bandit studio na yebo tu tout à l'heure to bandit boti comme ça lo sala musala biso calmement to sala ego bimanango boyo kapé bo sepela ba chanson na boyana na minute terrain za moi embrouillé biso ba terrain ko bisaka biso te batu na batu mutu na mutu azaka mokonzi na mboka na epe na kwe na ye yo kasi ba fanatique a vivre basila basaka ka bakotika la koma na batu wana te basaka bazozela biloko na bango oh wana pe misu balandaka vivre po bakolisa maele na bango na bantembo ya vivre bakoyoka biso biso makambo terrain eza glissant tobanga biloko na te biloko papamba tobanga yango bana viva ntango ya baobanga kutelo te oyo nyonso boyo mais tokobanga nini d'abord mpo toyebi koyemba kitoko tobetaka mpe kitoko vivre nde akobangisa mais jamais bakobangisa vivre tomona vivre eza okesa osaka yango endusaka korale wana mingongo wana bato bayembela bati talaka
eti botunaka bakolo bapesa bino sango biso na tokobanga te biso nde tokobangisa eza bongo eza technologie ya sika eyembeli moko ya sika oyo bagene baose eza te eloko moko ya sika eza te moto akosa o te kuta eyembeli ya sika lelo bayembaka kaka bapartir ekomi plus baanimation eza koyemba te koyemba oyo ya kala barochero ntango bayembaki bapapa yemba bayembaki bamadilu système balombo makete batika ko tika koyemba oyo bacarlito bayembaki baluciana de mingongo baking kester yo koyemba lelo koyemba tozalaka mpe honnête tozala honnête biso va tolingaka yo tozalaka na oko yo obimisa vraiment bavérité déjà opesi déjà moi lumière moi moke so tobi tosala différence yango ya bamusike yango ya lelo na bamusike yango oyo ntango bino vaya bozalaki vraiment moto moko basérie wana différence ekoza ndeti na poni différence ya lelo nalobi te ke miziki nyonso ebebi non mais la plupart ya bamusicien batengamisi miziki akosalaka business asali nzembo atie bamabanga ebele arécupéré mwa bambongo na ye atie na poche okopana baza suna officiel kotravaille mingi te yabike mabanga na ye na kisi na ye esala makambo esili mais miziki ekufi nde baloba mpe kisi ezala na miziki eza mambo solo kisi ezaka na miziki te na makambo nyonso par rapport ya domaine même na bacompagnie même na foot même na théâtre kisi eza partout même na babar bakolo babar bamini bamekanaka même na baterrasse soki eza na bacouloir moko boye oyo bar bamekanaka kisi ezali partout eza na domaine moko te kisi eza partout eza na domaine moko te est ce que na kati ya album oyo bana fifa baopréparé oyo baobimisa bien ke na bloc na bino déjà ndenge bozaleli est ce que bosala mpe intervention ya bandeko na bino bobetabeta na bango kala po pas du tout na premier album oyo eloko te niet la première album eloko te na deuxième album peut-être on peut faire le featuring babilo mosusu na premier album niet kaka biso na biso kaka bino na bino mais bato bameki kolobaki question on a posé quand mingi po moi ba message côté la biso ebele yango po moi na bana ko tso pression ka nazwa yo bato balobi bana viva avec ouais papa ouais on dirait harmonie on dirait bolingo kati na bino exacte po to te ko mona anniversaire ya 40e anniversaire ya ndeko na bino Redi Amis ko mona kaka ba tete zaki na 3 tete kaka Luciana oncle wana vieux mais eloko asali même ngana za me content na sepela na ngote parce que ngana yemba album a Redi, nouvelle écriture accompagnée Redi dans l'album naie ya étoile. Toutes les chansons ont une nouvelle écriture accompagnée. Mais comment possible que biso dozalia va partir ko bazalia? Vieux là, on a metté la première chanson na vivre la musique à tout ça na eto betarné na orchestre ba na vivre. Abengi bisote. Oh, vous avez contacté te invité bisote. Yo que na ba fait ça ba tata ba bengi otera o mikende. Bon c'est ba bengi otesco sani. Nazalaki na vie Luciana nazalaki mpe na Ramazani Luciana kuta azokamwa de mingongo kolo kombo de mingongo abi nyekso zelingi esala bien babengi ete ndeni abi oncle bato bauti poto baye bino ngana intéressé bino te ngai na traité yango oncle en tout cas expliqué nga biso oza genre besoin mindele na loba vérité nga na moni yango ezali égoïsme na traité yango vraiment égoïsme. Parce que biso penza 40 ans de carrière na yo biso peut te compter la 4 carrière na autre pour contribuer à la carrière na yo pour accompagner on a studio na ba concert et belé album ya Ziggy les rabeta on a disque les rebimi banal ba accompagner que on a ba concert partout c'est nous mais comment vous êtes au zanga penza 40e année vieux biso to yeti c'est étonnant. Bon, on a vu la raison a été, on a condamné puis makasi. Est-ce que na vu les locaux les carabiniers a dit à Miss pour les makasi to beta conféra wana ya majeko na kimwenza. Ah kimwenza. Ba yaka tie redia yaki j'adore le Cambodia yaki. To le courir les gatenderi to wela ni na vie. Neti ngapena na wela wana oncle. Na wela nini. Peut-être au monde a pu cacher ça qui muke à mon que ba négocier ba biso makambo cacher goûter. Biso to goya to accompagner ya biso famille. Cacher. Na éviter ça boire du premier Amazon ya ki wana ba na éviter. Biso to za bana mère Amazon. Biso tout. Bino na mère Amazon pour les caractères. Et les gâtés na maman na biso na sens.
eza bayuma moko baza na kati ya ngambu wana nde bayaki baintoxike bakotisa mare na babuzoba na mare atali biso tuto abana osoni parce qu'en bloc déjà groupe ya bana fi fande baza bongo déjà pe bokenda ko visiter maman déjà ya biso nyonso pe bala tosala mofumu wana toladi mais todelega bato mpe bakenda bamona ye mo baenveloppe so bobeti concert bobandi mpe na mama nde ezalaka eke mama na miniti aza na besoin enveloppe toye mama ntango mosusu na kosoutenir biso mpo na miniti oyo aza mokonzi parce mouvement eza nano na se mbongo eza mouvement monene mais mbongo nano ekoti te po tolobaka vérité mbongo malongo nano ekoti te se tokomi na balare tozwi ya mbongo ebele ngo totika mama na biso totika ete na miniti oyo nde ye fo asoutenir il faut te na miniti oyo akoki mpe kosoutenir biso mpo aza mogroso na miniti oyo mogroso etali yo te eza vie privée wana etali yo te okenda nango na détail nalobi kaka na miniti oyo aza mogroso c'est tout ton émission eza bato baolanda biso ye mogroso place azwili etali yo te na miniti oyo ebomaka maseno kasi asufa bino borevaka bana lelo oyo eza pasi aza mogroso aza na lar donc ana nsima mogroso nde olinga obatama ke aza na mbongo me utiliser yango na bi mogroso te aa mogroso donc cela veut dire aza na fond aa na lar lingala sikoyo atelemaki yaya na bi aza mogroso c'est ça mais bokokontene mpe document moko dossier moko boyeke te mare toza mposa ya soutien wana okobota polémique ya pamba wana etali yo te même si soki tokosala yango yo ozelaka ata mosusu na émission na tv oyoki tolobi yango to na émission mais asali nanu te tokosenga te yo nabika so démarche wana ezali te toyebi nini tosala eya basekele ya famille kokota makambo ya bato te toza bomona koko miyake ye tokenda ane kaka boye ye mwana mutu ya agressivité ye mwa abomba vérité te soki ezali alobaka na ye kana mpe balobi ke koko miyake lokwanga aza su na baargument te yango mikolo oyo aleka su na tele te mais effectivement soki moto oza na baargument te oza na eloko ya malonga ya koloba mpe te olekela tele nini ofandi na yo te eza mpe mabe te mais yanga eza mpenza yango te nda nazala makambo ebele nazosala ce dernier temps makambo eza ebele nyonso eza ya koloba te loba mpo bato bamekaki kolobaki bane kodiembela kokangama fe rigola makasi okati oyokaka nabetaka su lisolo te natuni nano nde tobandi ayoki lisolo tobeta masolo abana fifa ngai nalobaka mambo oyo tokotisako masolo wana te mpona respect mutu soki bapose baquestion mpe ya bamusicien eyaka mingi epai na bino bajournaliste omoni etinga na na ntango na te nabetaka masolo ya bato na obeta ya bana viva okopana nga nazaka fiere osaka na ngai nafana na ngai na banabeta lisolo moto apesanga combien na ye nasalaka pibi na ye nga porte parole na ye tika masolo ya bato nabwakisa yango nadiembelaka mpe nsima mutu te ngai nabeta lisolo ya bana viva yango mpe biso ntango tozwaki question na vie ke ngai nayebi oyo deja tozalaka na yo nabaki deja popo miyake ndenge azalelaka koluka te ke adiembela moto po bango nde badiembelaka baninga bato wana nyonso ozoloba wana natangi bakombo te badiembelaka na nsima basuccès ya baninga fo alukaka polémique mpo asala succès natangi kombo ya motu te nabi bamusicien la plupart mais bana viva te papa ateya biso bongo te papa ateya biso bongo te nga na mwana nga bana ye na mpona nabeta lisolo ya moto na combien na ye sia bango baolobaki ono kati na ngambo bafali mpo bakipe te yango wana omoni ke abomine mpe moto alingane wana nde balingi polémique bango nde balingi polémique ntango su polémique nde esalaka bango ngai etalinga te ngai nalingi nanga te ngai naboyi na nga otanga nosuma ngo affaire ya faire etete ya bamusicien tout na ntina nango te soki nakumisa mutu ebo soki nakumisi fali eza volonté na nga te et puis nakumisaki yango par rapport ya question bino bopozaka biso par rapport ya question bino bopozaka biso par rapport ya baquestion bino bopozaka biso c'est ça dans rankine mo bana bakotsa yo eyebani likuta ta mutula makolo te c'est ça bo en base boye na nini tota masubasima likambo monde likambo pesa yaki na mote directement ka bali ba yibiso na ndeko na yo eza te tala kaka na éducation na ngai na mayele na nga na lengi na écran na bana ofinga mo critique eza insulte te eza injure te
nakoki kocritique me nakofinga te na kofinga fere asalinga nini mpona bana kofinga ye mpenza asalinga nini toweli mpe nini nakondanaki kaka makambo oyo journaliste ayebisa nga nalanda mpe émission yango te nabi soki mpenza eza vrai alobaki bongo eza mabe il faut achanger oyo ekosepelisa baninga te est-ce que wana eza kofinga eza en même temps conseil mais apparemment on dirait ba musicien ils ont dirait nature na bino ba musicien balingaka toliti surtout oyo euti mpa baninga na bango ba musicien mais etali bango te ebongo etalinga nga na bino kutu bondeko te nini te na bandako na bino omonaka nga si atapata ngai olingi no conseil te etali yo na fani moto na moto aye na vi na ye na ndenge na ye papa meyake otali bafrère na oyo baconcert oyo outi obetama awa tosala mwa retro moke lokwa tozwaki temps ya koyamba yo te tomonaki fali kupa bandaki tomoni ferego héritier watana la question wana ese ya ya trop bango tout bravo babeti bien c'est tout eya ya trop tunanga mama bana vivre yango soki na walinga nde na ye na bana vivre est-ce que bana vivre mpe baza na préparation bien baza na moko ezalaka mpe PDG majekor obetaka biso kuna tozela na album ebima bana vivre na stade de martyr kobeta epuis tokobeta musique ya kitoko mais kuna ezalaka kuna bato na bato bakendaka na slogan na bango na bato mosusu bakendaka na plein bato mosusu bakendaka na spectacle plein ezali deux chemins mosusu akosalelaki ndoki mosusu akosalela bonzambe soki nzambe apesi chance osala plein olingi olinga te ata bato ya mokili bakangi okosala biso lokola tozala bacroyant ya éternel ya paster te ya mutu te mais ya éternel mokili na biso soki nzambe apesi nzela ekosimba tokobeta mpe plein oyo ya motu ya liboso ezali beta nde oyo dabo tosalaka eza plein te tosalaka musique tosalaka na musique okoya kobeta musique kitoko te mosali plein mais toyoka yango le tobeti concert à Zénith na King Kester même le tobetaka na papa oyemba na Zénith bato bamobi misiki nazala osumosi obetela so oma nzanza wa eya lokola oyo feti olie te omeli te obimi osoki na kanda mais oyo mpenza eya lokola oyaki feti olie omeli obini osepeli bayoki son ya kitoko bayoki miziki ya kitoko eloko ya motuya nde yango wana sikoyo ntongo bakaloba ye bongo banani babetaki liboso na bino orchestre nini oyo eyaki déjà avant bino bobeta mpo basala différence ya kester babetaki déjà na ntanga na baorchestre te babetaki déjà ele toyaki tokorijaki masolo motuto ayebi yango motuto ayebi yango ntongo bino nyonso bino boyaki wana bokorijaki bason ndenge oyebi ke soki album ebimi c'est impossible de bobeta stade de martyr album déjà toza sûr que ebima na 2024 c'est na 2024 wana mpe tosattendre na yo kitiki biso musika bonso ebimi na décembre eza 2024 décembre eza 2024 teta mosu mpe ebima nango na décembre na kati mpe tokozwa mpe remix moko boye ya papa wemba chanson papa wemba ye moko mpe bointerprete yango na ide mpenza eza bongo bato ebele basengi yango eza na vie na biso mo grand journaliste ya presse écrite papa zengantu azosenga yango to abi en tout cas fo botelo mo ya papa na kati omata mwa micro mpona son en tout cas po eskize biso toavma na lie ya répétition na bango toza na lie ya mosala bocomprendre bamakelele wana mpo toza na répétition eya moko cameraman akosala mwa tour akobalancer donc voilà donc vie zengantu azosenga yango pour remixer chanson moi papa parce que choix wana ya chanson ezala par rapport ya demande ya public ou bien ezala par rapport ya bino moko ndenge bo bouleke non to remixer oyo mais public on bola otambola wapi tu po botuna eza biso moko to otala ti bo botuna banani ndeti biso boye bato bakomelaka biso ke te tona pour ça chanson bo ndeti pour remixer chanson mais quand vous êtes nombreux baoyo basengi vaut mieux bino moko bo créer bo sali baosepelaka po papa basalaki toujours banzembo ya kitoko baosepelaka papa wemba asalaki banzembo ya kitoko tokozwa mpenza te mbele te mpo towana biso awa na lie ya répétition toyaki kaka mpo tozwa répétition epuis tosolola na ye mwa ngonga moke mpona bandeko oyo baolanda biso na minute oyo bakoki koretenir
vraiment oyo ezala maloba moko ya assurance mpona bato vraiment bazela banzembo. Assurance na biso ezali album na biso. Beau patienter, beau comprendre ba makele dans la liée répétition. To yibi kaka moi temps pour mikolo vraiment temps eza moi mobulu. Na yebi ke ba internaute belé bazo mona ngali sous-souté. Bato balela. Ah mi yake to la vérité. Kolo ba vérité. Donc efilité to ça l'émission mo sou ya calme en dehors ya répétition. To pèse la bino ba vérité monsieur Bombani. Donc biso to la nasima mutute. Pour biso to ba yu matin. Donc ce boye baraté vivre à la musique. Donc toi tu vas papa mba kolo histoire ce boye baraté. Au moment ko baka forme mutali à partir où dans vivre. On dit au kata suke il était comment bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, bien sapé où dans idéologie où tawa. Esprit belé à Timba et où tawa na vivre. Alors toi ba yu maté bo ça na raté. Bo ça na raté. C'est le roi. Ba yu malo mais la c'est pas musicien lelo. biso kuto ki parote na ko soko na émission prochainement autant komba mutu te soko tanga na kati émission na émission on la sabe ça ba chronique na zala kana tina na binote po botoza mitema mabe to linga na semblant oleki na télé la sanga na mura baninga ngaboy tozaka mitema mabe biso ba musicien to mitema malamu te to linga na te ko linga na ba semblant swana. Est-ce que dans ngambu mo pe déjà au sala démarche mo ya bomo ya ko kozong sa comme po poza ya balé ke belé bien que ça na ba vena mais au sape ya balé ke belé kozong ça net nini neto ba olobi makambu ya amour makambu bolingo wana non au créer moi structure mais na sala ngoya te na ko créer structure te ba charge ngamo na ngona na sala te na tika na ke na batata mikolo bongo na ba mitema mabe ba maisha pa ke salamat bomo na résultat Doto lingana kana mbebo motema mabele kibiso jalousie do soki ozui olinga ka yo baninga msuba swate ngai pas midi chez toi au moins aucun jour naza mandiate on a vivre nango na coca nazanga sur la parfait dans nzoto te naliaka bien nalala malamu naza nanga na ba million te mais naliaka bien nalala malamu o nzamba pesanga nazo foutela pe bana nga banchik pour l'éducation à bana. Vous comprenez, moi-même je suis intellectuel. Na kolinga te bana nga batambola mabe. C'est un peu ça. C'est un peu ça popo miya ke to chité na biso déjà pour te libérer yo mais ndenge yo na carrière na yo bando banda musala na o ya musique oyo ti le londo komi awa mais fort nyonso oyo o sala na monde musical oyo ba risque ba makamu nyonso o parcourir na kati ya monde musical ce qui lelo ndeko moko ya média ndeko moko boya bini po aloba na OK carrière na wana nyonso ba succès nyonso oyo sala au baptisango na ba au baptisango donc au construisango na ba mensonge et ça l'ondé ngabo na la vérité ngamba songe ça raté nga polele o nasa yango nasa que peut-être mama zala ka koloba balinga yo ndengo zalieu komi bomba mabe un jour ba ko réveil bolinga za komona yango nzambe masala haya za komona yango de mokili nana de sitela yo mongo ezanga eva na 40e anniversaire rengo sa kitoko ozo comprendre na moloka yo na fumasiko ba biloko mama zalaki koloba balinga yo ndenge ozali ya komi bomba ya kokosa banini suka bako reve yo siko yoka soni po okosi yo mukolo be bakaka ko lokuta ce n'est pas digne donc ngai kutu makambo lokuta ezalaka te nga polele soki po osilike tali ngai te mais na lobi vérité pour tout le monde a ndeko na bino peka musicien bien que au lobby to tanga ba koma ba tete meto ke non forme moya wana moko mitangela ngam na tanga ndeko na bino musicien soki ba otuta yo kuna ba tutu ndeko na bino musicien fali poupa ndeko moko journaliste aleka na média lobby ke fali poupa a construire carrière ne na ba mensonge ba mérite nyonso azwaka ba trophée nyonso azwaka eza makambo lukuta mais pona nini okoko lata likambo ndengo na nandi pe petite moko na internet azo be likambo kaka lelo bazo poser ba question abina tali ba fingi fali trop fali bato azongisa kanete
il y a qui peut makamune azo ko avancer niveau ya libanda international makamune azo sama mais awa baloko bazo finga ye trop nanani wana ngana baloko bazo finga ye trop ngala koka kite na bien tout ngana kota likambo yango mais nga franchement le kuta mabeso na lobi on a côté la rafali ngana na mona te bato fali baleki bazo finga ba mission moko vraiment le kuta mabe na côté liété on a dit rappeler bon rafali ta pesa ngelo côté mais na lo barande réalité c'est total penza fali batu mingi de ba finga ka ke ye moko boya finga vraiment le kuta mabe mais pourquoi asali nini journaliste azape mutu ya ko lo barabilo kwa ndengwana te tika ba mission bango na bango bandongwana moko ayete na ndimi yango te mais les journalistes koti makambo ko lo ba déjà na niveau ya boye eza dignité eza bien te a mission mboka na yo bango tu ba mission na biso oyo asali le kumu faut okumisa ye héritier asalaki plein bato basepelaki Ferré asalaki plein bato basepelaki eza lokumu ya mboka na biso tolongola na makambo motema mabe ya bajalousie wana totika nano bamakambo wana ko bino peka ba musicien ndenge olo ba mutema mabango il paraît peka ba musicien mutu ba finansaki ndeko journaliste ana pouvoir retenir ba propos wana na télé mais ça ya motema mabe soki musicien sali yango aza motema mabe nzamba aza juste nzamba aza juste soki mission na sali yango ekobima mpe na mpoasa ekoyokana komo kokita mission munene osala onera mboka na bino boye komo koloba biloko ya ndenge wana tala nano niveau ya mboka nandimi te ke un ivoirien ou bien nigérien aleka critiquer mission ya mboka na bango osala ferita mboka na bango libanda bongo nandimi te omona yango na banigéria te na bacôte d'ivoire te mpo anika biso motema mabe o Félix Oise ko lobaki comme richesse à congolais ça vrai baleki na bino balobi ke ba copier bizale lwana mabe pa na bino bino nde boza ba ya po bino nyas polo barake to la narande ba kulutu ba trasaki nzela bino nde ba kulutu on trasaki nzela bon ngai ba kulutu zo ba kulutu ba Oise ko ba kofi ba papa mbango zo changai kulutu trasaki nzela na mabeza yote est-ce que le papa Miyake a reconfirmé que fallait pour passer parmi les musiciens grand musicien congolais, je te dis, grand musicien, il ne faut pas blaguer. Totika ingratitude, totika moté à mabe, aza grand, totika ingratitude, totika moté à mabe, fallait pour pas, aza grand musicien, yewana la fierté, yambo canabiso libanda, yewana pe numéro 1 la musique à Congo, toloba. Tika ba numéro 1 par rapport à quoi même ça banda musique na Congo. Fallait la banda musique. Actuellement tu le bila, tu pas banda te. Mais l'on a combat numéro 1. Ah ça la rend fier. Voilà. C'est tout. On dit numéro 1 ba monsieur balinga. Numéro 1 na ba critère, il faut ça na ba critère. Pour mutu musupe na ba critère musupe les qui fali. Loko akaza congolais te. Ah congolais. Gim ça congolais te. Ah congolais. Alors si vous avez numéro 1 na ba critère nini. Faut que vous ayez le retour à la tête. Tu as compris quand même? Ah oui, je comprends. Tout ça, vraiment, la propos, il y a déjà rejeté pour tout ce qui a place na répétition pour répétition. Et le mot banda, tu vas retenir nini na passage na yo. Quand on est dans le bac, il y a un album na biso Bozelango. Bozelango, Stade des Martyrs 2023. Tu préciser na biso te. To yebite, nzambende kaka. Biso to yebite. Inch'Allah. Inch'Allah, quelques salutations à Bandeko Baladi. Ouais, na pesi mbongo, na pesi mbote na Sony Richie. O azolemba toujours ko soutenir Pompo Miyake. Sony Richie Fukushima Koko ya Japon, Switzerland. To bosani pété Jiklo Njili, motema Hélène Malila na Paris. Na bosani pété a na Kinshasa toza na Vienne nga Liki Lukasi. Motema ya mère, j'ai tout mère na biso ya avocate. Et na bosani té Georges Kochi. Les bourgeois de Montfleury, coup de gaz. C'est un peu ça. En tout cas, merci vraiment pour Nathan. Merci. Plaisir à tous qui ont partagé plateau au Pompo Miyake. Tolandiev Martin allié à répétition. Il a plaisir à Makasi ya Rosanaye. Je sais que vous êtes belé la minute au la biso. Na mo to senga na bino. Ba bazul ba ko ta biso mo ko boso bo zeng sate ko s'abonner, ko commenter, ko liker, ko partager. Bo comme ça vraiment chaîne ko munene et ko ça na biso kitoko Makasi. On ne peut pas se séparer sans pour autant te remercier. Bandeko batika biso te. Je dis comme ça un grand merci na Mané na Dallas cuisinière Nzambe. Bambo teno biso ko zolanda biso mama sociale, maman Ariane Moulangu. Maman sociale
social maman Ariane Moulango merci pour l'agnon Yannick ni à box c'est les Moukoukou mon vieux Junior Bafana Bisco Landa Biso Bambo Tenayo na Bosanité Tenayo Gré Doniati États-Unis Bambo Tenayo Arnaud du Atusiku na South Africa Bambo Tenayo Karine Boyaka depuis Paris Bambo Tenayo Bisco Zolanda Biso GG Chomba Bambo Tenayo Mi José Mboma Bambo Tenayo Bisco Zolanda Biso Avalim Vula depuis Brésil Tobosani Ote Gismaël Mbungulon papa na Giston Jordi Kinkela papa na Liam Ferris Mbidi Goga ya PM Richie Mackenzie Richie Vava Jonathan Bafengo 6 étoiles quant à moi sur une zamba zone tengana bino na bosani douceur ma foi la Bambo Tenayo la Warriors Joël Mbanzani Bambo Tenayo quant à moi sur une zamba zone gite ngana bino na numéro ya Sika Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moment quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabate Mukenda, à compte sur ma dîner pour ta chambre. Na compte on s'est distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV, ma gang, ma film, télé-réalité, comédie et vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a là, on a rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, ma film, ma émission, biloka bouzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, la commune anglais souscribe. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement.